Merci mingi papa Roger pona kozong selangai maloba bana ya ntangu vraiment makambo oyo teuti koyebisa bino il faut boyeba yango ete nzambe azali kaka nzambe po ete bamakambo oyo bakongole oyo bazali ya na poto bazali kobenga bakon mbata makambo bazali kosala ezali pasi pe mawa tokoyebisa bino ete mikolo oyo bato oyo bazali kobenga bakon mbata bazali koluka nde baevenema oyo ekopesa nde avantage mpo na bango soki avantage eza te bosana kufa ntina kaka ndenge bino moko bokomi na message na bino bolobi ete boyebi deja makambo ya poto mingi mpo eza na bato mosusu mpe barefulia baza kati na bino mpe bato mosusu bayaka basololaka na bango donc boyebi mingi donc eza kutu oyo kutu nazali koloba ntango mosusu ezali kaka nazali kaka kokomplete mpo ete lokola bino moko bolobi boyebi mingi alors ezali na yango na ntina te nayebisa bino lisusu mwa mingi oyo elekaka awa alors bana ntango ifo boyeba yango ete kaka ndenge papa Roger auti koloba makambo wana ya matungulu ndenge mobandaka koyoka ntango mosusu ero babimisi ero moko kuna na bana poto mama wana mwasi ya Armand Tungulu wana babandona na bango ye kaka ndenge papa Roger alobi likolo ya 2000 euros akenda tribunal bapese facture donc amende ya 2000 euros batu bapanzani lokola bangungi bakimi bakenda tere etikala ya kokauka nani yango aya tangela o 2000 euros apesa mama nani batie mama bato na baerreur ebele mais lelo oyo mokili ekomi kopesa biso raison radio Zoomel mine tolobaki ete ata bato bafingi ata bato balobi mais bato bayebi bamasolo na kati ya mitema balobaka ete non bato oyo ata tolobaka ata tolingaka kolakisa na bato te mais bato oyo makambo balobaka ezali mpenza yango na minito ndenge tozali koloba mama oyo aregretaka na se ya motema alobaka soki nayebaki vraiment bakongo ntango mosusu mpe mwasi ya Armand Tungulu na minito azoloba bi soki mpenza nayebaki bakongole baza boye nalingaki napekisa mobali na ngai akenda ata na bakongo wana te kosala bamakambo oyo asali soki nayebaka bandeko po ete bakongole bakoma na baje moko okomona soki toza koloba verité bango bazwi batransforme yango oyo boza kofinga bato te eza likambo kofinga te ezali verité boabandona mwasi ya Armand Tungulu ifo koloba verité 2000 euros pamba bokoka kopesa ye te mais toza komona ndenge ntango nyonso soki boza kosenga baende bakongole bosala ende mpona bakomba na biso bakomba ya lokuta ya solo mais mama oyo tala ndenge azali kokemba bino bolingi boloba ete na bakesi na bino wana bosalaka bobanda kosenga bakongole mbongo banda kala bozangili 2000 euros po ete bopesa mama oyo olia kozwaka foto na ye kotiaka yango lokola mwana motango mosusu mpe ndenge bosala bacotisation moto mpe ya malonga apesa mpe mbongo aza te mais boyebaka yango ete tous ces pays ici bamakambo nyonso bozali kosala un jour bokofuta ndenge bino boyaka na ndenge ezali wana tokobenga na bato wana tokosambisa bango boza nde komikosa nzambe akokonfondre bino nde bakosambisa bino mais bino makambo bozali koloba nzambe akokonfondre bino po bozali kotambola na lokuta merci mingi bana ya ntangu vraiment na oyo nyonso tu bosili kokomela biso message ekomi 5 sur 5 mpe toyebisi na bino ete bozala kaka toujours à l'écoute ya radio Zoomel mi tokodecevoir bino te mpe ndenge bino bosengi ete topesaka bino ntango nyonso basango vraiment tokobanda kopesa toyoki mpe ndenge badoléance na bino ndenge bolobi ete bosalaka quand même sacrifice ya bamosusu balobi bakendeke ti na ville mpona kotala kaka koconsulte bainternet mpona kolanda émission na biso vraiment tomoni amour oyo bozali na yango mpona radio Zoomel 1000 vraiment ngai mama bozali napesi bino bambote mingi koyoka esengo mingi ndenge bolobi ete bobengaka ngai kuna mama Maradona vraiment nasepeli mingi
mingi na ndenge bopesa ngai kombo ya mama Maradona. Mais en tout cas ndenge ezali wana na koyebisa na bino bana ya ntangu na kotikala jamais ko décevoir bino pe ba émission oyo nyonso na kobanda kopesa susi na ngai ezali kaka ete na tombola mongongo mpo naloba bosolo na kotikala jamais koloba lokuta po ete bino bozali nde bato oyo bokoki kotombola moto pe bino pe bozali bato oyo bokoki kokitisa moto. Yango wana bandeko ba bolingo oyo ezalaki message ya bana ntangu. Vraiment nayebi ete papa Roger pe na papa Botamba bakosala lisusu message écrit oyo bakotindela bino na ndenge ya email oyo bokomelaki biso bozala na motema ya kokita pe tokobanda ntango nyonso kopesa bino ba émission kotindela bino ba émission ndenge ya bosenga na bino ndenge bolobi. Bandeko ba bolingo na banzi ete tosuki awa po ete oyo ezalaki message oyo nde to adressé na bana ya ntangu oyo message bakomelaki biso ebongaki ete to répondre bango. Vraiment to remercier bango mingi pona koyoka ete balandaka radio na biso 5 sur 5 kuna na Congo pe to sengi na bino ete bozala kaka na kimia tokobanda kopesa bino basango pe soki likambo eleki na poto bobanga eloko te tokobanda kolekisa koloba pe kotiela bino éclairage nyonso pona koloba nyonso oyo esengeli na bino pona koyeba. Bandeko ba bolingo oyo tozalaki na yango wana mpona mokolo ya lelo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. Bandeko ba bolingo na banzi buti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.